massivement sur notre chaîne. Commentez, likez, partagez, vous ne serez jamais déçus. Avec Marvin Moumondi, la capricieuse de la presse, Madame Maboupi, la fille qui dérange à la presse. Merci à tout le monde. Merci à Maman Olga, notre boss. Merci beaucoup. Boza et Belé. Vous partagez, vous likez, vous commentez. Ah, vous allez jamais déçu parce que tout ça rame ça pour nous recevoir Sabino. Vraiment, le lot, aux à 51 heures, on va plus place au Théorozan. Artiste, comédienne, qui biso déjà à 51 ans, na minute 51 na la dernière pour l'artiste na nyonso o sala na mboka na contribution na yo ya ba conseil oyo tozana tokoti kila bino ba interview botala tokoti kila bino événement nyonso ne koleka banda e bandeliti suka. Merci à toi Gypsy Bebeko, merci à toi Gianni Goussi, merci beaucoup Belé bandeko bopi biso ba conseil de loin to lingara bino bo commenter bo partager ba boni na biso awa bozala jamais de site tokoti kila bino botala image et puis tozonga tout juste après. Merci. La différence il y a un moussala donc par exemple ça là qui mini dans la bombe polo du soleil moi la chaîne moi ça va venir souci au moins moi amour ou les agues ça qui paye par les chiffres très bien il y a pas de problème oui, parce que comme d'autres les 5 qui ont fait c'est ça qui te action de grâce, pas pasteur les gens pour la foi. Tu fais action de grâce et si tu limites au vanni, tant que tu as la moi te senga na bamela tamo mai moi ko kamwa ni matanga lobite do mela ko kate no so ku fe na famille mela de la belle ku mela masaka ko ma no ku fa famille yo mela masaka so comme donc so mda ku fe do eta mai ko mela de ta ko so na de et uniforme ça là qui est non ko ça là qui déjà avant programmé que les 5 donc on ça action de grâce même na lobby hein action de grâce ça ni tu n'as pas de petit pasteur ici tu as abondé pour la biso tu as mis ton maman ici non tu as dit c'est luquet nazo kanga na wakanga tika no bomela nga boma mutu no babeza boma mutu wana na wakanga boma mutu wakanga amen mama amen mona na yepa na mona pa na sema kuna kama kina ndenge ko lobby hein donc il y a une édition na matanga bongo de wasusi ba omela te bière moko ta koka we ba omela te ba omela ba mo muso sa kiya zo esa ke mo samela ka mulimo na ye pe manakinya Zambia ya mbaye c'est tout ko ba kokanga o mona mission ba ngona ba wa shida muso so ka te ba zo lela tant so ta go bien ko ni mozali na monte et après quelques minutes on mona soki souci ba ka ndaye on mona on ba ke ko ba ko mela ko masaka ba ni so tonga so pa na sa na yebi so ka sipo ba no biso yo bolingo ba ta ba na ba bolingo ça te la terre effectivement ça fait et ça va la monter bon tout mine ça ba sambla non moi il y a une sorte de tendia ba tete c'est une autre partie biso alors bango ba tu ça va ba terre bate makabata tozalaki combien biso bakei biso otikali na nsima fo tosala nini mpona mosango te toyinalaka te totonganaka te tobomalaka te
et nzambe wana zo nzambe wana pe abaki la biso bato ketika c'est ça maintenant au total il va comédie beaucoup pour chaque année comme les autant 5 ou 4 comédiens le solo ni la tête de comédien décision ni malgré la décision de non Kérim et puis mais tout faire chaque jour au moins il y a pas star il y a pas comédien te pas kabola pema autour de la question dans la personne réponse il y a motu eza basala pema c'est par batia ya bacomédien verte batia ya biso basusu rouge te c'est-à-dire na bacomédien na biso toza na pemaka moko mutu basimbi pema na biso tu eza kaka nzambe ozo comprendre donc eza nango na mutu bate ko bacomédien bakufaka mingi te so lelo azalaki star te elingi aza normal lelo toolela sufi soki na bamorge nyonso okuta mpe bibembe combien baokunda lelo combien baobikisa bango lelo toyebi te mpo baza bastar te yango oyebani ozo comprendre fika ke aza star yango elobami boye mais toloba teke bacomédien baokufa to nzambe asala séparation apema te kati ya bacomédien fo eza na rouge bordeaux bango bakokufa na badélestage ya bato be non biso to toa na mpe mabe moko donc soki obeli so nzambe alobi non kani kotoba so nzambe alobi oui eza nango raison te ko bacomédien baokufa to soso bacomédien baokufa to eza na banani baokufa moke kasi kolakisa biso baza te so totangi babaoba basi bakititi babaoba bakiti vraimen tala mona ocho kita abaoba no donc limo eza nango partout kere totika olobaka ke eapa bacomédien osenga te otindika ata ye po baboma sono nzambe alobi emote ata moto yango adeya na moko aotelema yaya malamu yaya aza bilobaloba te yaya malamu bilobaloba na ndenge ntango lobi yaya malamu naza bilobaloba te donc so momi alobi eza mpona conseil tambola bien kolanda oyo ozomona te nyonso ekoleka mibali oboyebi na théâtre eza mosu ya poto balinga mpe eza balinga mpe biso deja donc eloko akufela ezala te mais lelo ntango kotala nsima liwa na ye makambo ezobima tellement ebele tandis ke ndeko ati oyebi mambo barankine koteleli pa bino nde bokotya barankine mini bajournaliste bokotya barankine bino na bakestion piège na bino kotuna est-ce place bobandaka na bino bino kande bobandaka mpo place makambo ebandaka so bino bobanda opose bakestion ya bino te bobiso na média te ebima te bino kande bobandaka bino ka bozala matunda mais si kopesa conseil na bandeko lokoloba toza daa mikolo oyo tolukaka bundisanga na sala ye mobimba tobanda déjà banda tendresse bonjour bonjour papa makasi mpona oyoka te bakande mpo sosi okokufa te kokufa avant trop bato na mpe baotika mali baokenda ndeni otimba ti question me repose un peu yaya tu es gravé surtout dans mon cœur oza yamo ozala nanga bien ti na suka na ninga te nanga baya nanga privé oyo na bomba bango ya basi ya mibali na théâtre ninga to bayeba bango kena tobetela bango kati bayemba yaya ti wana susi azalaki bomone meme émission moko natiaki voice oyo tosola ye na ye donc eza pasi mokoloba mosu moni ngakolela nanga makolela ka bahypocrite te makolela nanga eza na pasi na motema ozala misiki na bino mpona esala bien yango wana série moko on a essayé tosololaka na bandeko ezalaki na dynamique de médecin baza au moins plus de 200 médecins basollicita biso balobaka baartiste toyokana tobandofuta kaka $10 chaque fin du mois tobandozwa basoin approprié basoin wana ezali déjà soki kaka motu mpasi ya pamba akoke déjà donc omoni le problème avec nous les artistes il faut tobunda tozala vraiment na mutuelle de santé na biso nyonso baartiste omoni quand bien même maman na biso la première dame azwaki baartiste mais azwaki une partie ya baartiste
ça toujours bateau. Sauf que lui, je ne cite pas dans le bandit pour protéger bandit. Parce que tant que ma besoin ça m'a dit après toujours protéger même bandit qui va le bandit. Donc on y va défendre à bongo pour on va éviter que ça la mabé. Parce que tout le monde sache que ma bien on est na vie. Donc on comprend que oui, monde n'a vu ce que ma bien. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je crois que tu as déjà dernier au moins je trouvais que ce qui représente ce pas qui parle c'est une maman, une grande sœur, une collègue. Presque ma cambodine c'est une grande sœur qui parlait bien avec ses petits. Elle est bien. Bien vraiment moi témoignage pour la société. Je pense déjà que ils ont droit à témoignage parce que vous allez maman, vous allez master, vous allez la grande sœur, vous allez la collègue, c'est qu'ils ont déjà bien. Ils ont même témoignage de Zaïdan pour maman Chaco. Malgré son âge, mais il s'est rabaissé jusqu'au point où n'a pas niveau, n'a pas théâtre, ils ont monté. Mais à chaque fois, ils ont bandé qui t'a pote coca. Les appels le roi grande sœur n'a plus souci bandé. Son nom repose en bas. Parce qu'on a un moment où il faut une polémique, mais il faut que tu me fasses un après pour faire une réalité comme tu connais bien. Abandonné pour cela, abandonné pour cela, il est là que ça gagne. Il est là na bon moto blessé que bon. Batang sera bolingo, mais balinga na raté nde batang sera parce que bizarre ba batang na c'est ça éducation à la vie non éducation civique et morale je pense. On va expliquer comment vivre avec les autres, mais sinon, ceux qui nous saluent nos télé batang, ceux qui nous ont bon côté. Pour dire quoi, Bolingo est volontaire mon truc. Donc ce n'est pas ici qu'on va commencer à parler que nani alinginanité, nani alinginanité. Moto alingara batu, les éducations na yeza peu volonté na yé. Moto alingara té, ils ont matanga télé trop changer. Mais jusqu'à présent, et pas nangai. Collègue n'a plus grande sœur n'a plus souci bantu. Maintenant on est pas trop conflictualité, ça peut rancunièreté, n'a évité vraiment. Voilà yom toujours parce que tout le monde a une mission de ça là. Ouais. Quand on sur la télé qui gagne, non c'est ma frère. Émission est dépendra de moi, contenu au même de moi titre. Il y aura un petit morceau à fin de non, ça qui bien, ça il est à la matin. Faut pas que na moi ligne mon boy et puis ça peut. Aujourd'hui, tout le monde dans autres a intérêt à ceux qui ont finga pour batailler à fingi, ceux qui ont commis ça et dans la mamingité. Il y a un moment jusqu'au point que tout le monde a comme un méchant quoi. C'est ça. On a bien uniforme, donc petit c'est un quartier. Souvenir ezaki ya bafrisme ezaki mutuel entre nganaye ozorespecte ngetaki ngana ozorespecte etaki petit. Voilà, mais les lots par rapport à la polémique même biso artiste était même dans ma famille à table donc et quand biso na maturité to bandisa mona mitema na biso te biso la menace pendant ma temps on est bana bomona ngati donc il a d'ailleurs na blessé on a un sentiment de bato frère faut même on a sentiment donc beaucoup fait asa icône na ba fille na biso. Donc il y a une présence dans la dernière demeure. Est-ce qu'il faut rappeler que nous avons bon souvenir pour garder pendant ce débat? Mais il y a madame, madame qui pas mon donc on a pena ya biso donc aroya na to arosa une semaine pas na moi avant d'arrêter pas na moi donc c'est na inde madame nanga donc même si on a un voyage bazalaka na donc à souvenir eza ebele to jouer na ebele to jouer na groupe na ngai na la mama to jouer na bandonzi ebele to voyager na ebe pas ata moi 4 provinces na donc to fara na ba défaut na ego
non moto nyonso to azala defo eza te kaso toya tobandi koloba ke non azalaki kaka bien non moto nyonso tuma ezala ngai ezala nani moto nyonso defo na ye ezalaka azalaka mingi alobaka mate aza wana mingi akota na likambo abombaka na motema alobaka te aya koyebisaka kaka madame na ngai biso moye likambo lobaka kolinga kobombaka te mpo ebombaka donc ezalaka to badefo na ye nde yango wana mais kozala problème bato alingaka te. Mais l'autre, tu as remarqué après, il y a une polémique, ils ont régné tellement. Il y a un malade. Il y a une icône. Tant qu'on a namona te tokoloba su toloba na situ neti nga na lobi nakasile mosuku omonaka bamakambo eleka na bapolémike banini na okoyoka komona nga te mpo nazala na bango me nasemefie na bango na ndenge ya mabe te ya koswana na bango te tozalaka na bango na bana oyo babandi lelo fo tolinga mpe bana oyo babandi lelo mpo bango bakoremplace biso lobi donc c'est ça. Alors ngale mosala mema mwa problème moko boye mpo nakotelaka mpe bapeti ebele mais bapeti yango bakokotela bango moko baza inconscient bazoyeba te likambo nini yango bokobongisa te loso ntango bozolobaka ngo na bamiso ya bato wana bazozela bino solution te eza te ezaka likambo ke mwa mama eloko olobaka esalinga bien te tozokana do lelo esalaaani donc bana ya lelo baza nano ya liboso bayokaka bato te soko olobeka oloba na ye bavie wana dayer kutu basi bavida te balobaka na bavio bavida nga te konga na vida te tomoni likambo ya liste liste ya bato mopesa eloko wana sabino mabe ekomso bandefotsa bambongo bakomopesa baliste ya komilia bongoantake miaka eloko nokoshira eza yango sentiment moko te bokotanga belaki parceke bakora nini basalaki Thank you.
Merci beaucoup. To comme j'ai na souka bino bomoni image bomoni ndenge mambo tout eleki bomoni ndenge événement eleki boki ba interview abandeko vraiment bravo l'artiste. Paix à son âme kendo ko pema na kimia nzambe na biso batela yo abomba yo penza bolamu osala malgré otikeli biso bilembo tene balobara sisa bidimbu malgré ndeko na biso abotaki te malgré ndeko na biso atiki mwana te vraiment bolamu na ye ekoganga ta na famille na ye vraiment merci beaucoup. Merci la bino place ebima ki azonga epele merci bandeko nyonso oyo bozalaka wana mpona biso mpona kosoutenir bozalaka wana air nyonso mpona kosunga vraiment bokontinue kosabone bopartage bolike bozalaka jamais dessus tozokende déjà mpona kotika ndeko na biso na baderneur de mer na ye on se retrouve au prochain.